Capage TV. Capage TV. Capage TV. Netinga na tiki ba masakara et puis na papi na limisa ça sincèrement na motema na na limisa sincèrement motema na parce qu'il a bien parlé. Je peux plus parler de Sankara, c'est mon frère. Ayebi on na sai pas na yebe o na sai pas na so bato ba ya siko babu ça conseil na démarrer mutunyo na lo na page Sankara mais na page mutoya mais ce que biso tout yebi qui to se valait va faire cette ba qui yona Sankara vous avez pena ba pire sentir na loketo mais ce que lelo oyo elo oni esala ibino moko matina ba niveau ba guerre makasi pendant que vous avez ba na tata moko quand même guerre na ngeza nenga a tout servi 20 na sincérité mais yo Sankara vine sou akai pas fali ndengeni Sankara dépendant na fali yo moko yebisa biso ke oza mère amia ya fali mais tu as les droits de benga ko fali ali ngana obundele pas 20 mais pourquoi pas na mona ba mapasa bo finga mampata pour beta na kesete ba finga 20 ni okoko sala ngoti so ikaka muta maison mais serva nde yo finga ka mais tant que comme a fali yo alarme aussi et si là c'est un quelque chose dedans pour tu peux le dire mais au sala ngoti ndeta on ayaka kapona lo ba mama fali nde abimaka pour akosela maka makamu c'est-à-dire pour nga to sala ki ye il faut ça bata fali hein 20 na vie bino ko ça ya ko ça bino que fala ça puis peut ça wera mais puis je peux wera ko tika ba tune ba finga wera ndele ba finga na moi sila moto za lukuta o ngana za ki lelo négligé ngana mama bokilo na nga ayeba ke na poto mais papa kete ba yo te gana bilamba kayebi zombal na minzo ndenge to sola na yo moi j'ai des problèmes avec Lorraine Matunga to sonaye abina nga papa voyager teneni bagoli ya ba sonanga mais les mêmes concerts wana et apporté biso 280 concerts ba on négocier pour faire na beta na salle de France il veut voler dans ce stade de France toujours là na te po biso to bana ba salle OK tu n'as pas le temps papi passe à la télé pour dire oh et les kaki concert a été toujours bien passé celui lelo dit la salle carton et ça grâce à Jan et ça salle carton grâce à Jan n'était pas mais quand tu passes à la télé pour raconter Oyo Zoluba mais au beau sani ce to bito benga la cosse ce to benga Emilia to benga peut-être Jacques Yves Jackie JDT to benga ba Teka to benga ba musika sika ba Kimbangu au moins yo zo ngana buzoba parce que ça bango teke mais bien na biso mutakufa ate Zombal. Très bien. Parce que tu y a un petit concert, tu satisfaire Batou. Tu fais un tour de jamais on va la concert sur les Mamoutabimi Libanda, à Zogundako. Faut c'est la petite concert ici là. Bah fanatique tout basé dans la poto, c'est la papier Zoya. La Zoya de la poto. Osko na Zoyango, na facteur au milieu de candidaté. Ok, bah bimon na souka pas les rebelles. Kobanda, kokene libo, ça fait ça au commaté. Peut-être au 20 na bomba Batou et Bagité. Peut-être na des français gars lukuta et Batou. OK, yo linga wata lukuta na linga ngote yo ngoba isanga ke na ga direct. Direct na ba mona o mabi. Ndetu yo yebi ke atela tikala. Ipe mili pa komi. Batidi ba o mi bale. Bon, yebi say bon. O comme les te poil. So bi ba o melagité. So okene o yagité poil. Moyo kosi. Très bien. Et puis go se doba ke bi la lobi boye na o lukai. Bo sabe vidéo na go se te to za lango. Ayo retrouver. Moto lukuto ngo ko sabat. Ba ajino ba go so poil. Et voilà, matondo mingi na bino ban sopena bozuli bakuma la Holanda biso partout dans le monde entier na yebi ke bozala wane belé bolinganga ndeko na bino Moïse Kini pona yebisa bino biso na bino tozalaka na contrat mo to signa ezali ya osela bino msala alors tellement que tozala toujours passionné pena osela bino msala lelo tokie ko remercier Tanzambe mo pesi na pe mayem ta pesi biso opportunité pe souffle de vie to kutana susu banda kuna bino to meka mpe kosola kaka na kati ya chaîne na biso Kapashi télévision na bokasi ya maman na biso pena Sinta Kapashi depuis quelque part wana pena Nzambe apambola yo pona ba passe en or ozo continuer ko pesa ngai moi na yo Moïse Kini et puis tozala bongo na paradis boluka na réalisation pena sima caméra émission biso mko lelo aza assister na Sami bango mibale bazo sala biso musala ndenge
oyo esengeli. Alors quand de boyebi actualité obligée biso to kitabongo na terrain to meka un peu kozola bino information na kata source pour biso polémique ezalate ba BSP ezalate mais to zora ka information na kata source pour ko informer bino pourquoi pas ko divertir bino bipa union so bolanda biso. Otika ngala ki ko remercier pe wa partenaire privé pe personnel à Moïse Kini na moni bon pena en direct ya France wana pena maman d'amour Fanny Lopez Bukasa en direct ya France wana nzambe apambola ona libota wa petit frère nyonso bazana okuna nzambe apambola bino et puis na beti tour na ndenga Brésil wana bana Brésil batala nga télévision moko batebele na moni bongo nokwa Moïse Kini Joël Bokasa sebo na machine pena en direct ya Brésil wana nzambe apambola yo Sami na paradis boluka so ozame moral nanga ba mon invité na biso Papi le Prince na pena to décortiquer actualité par rapport à conseil ya Ranson wa ute ko beta pena kuna Grand Paris la grande défense arena wana do bino boyebi to sola mamwana et puis ranking oyo ya Papi le Prince na sankara de kunta to ebite bana ndenge nini po basaba na tata moko lelo to koyeba de décortiquer masolo wana to sola yango na kati ya plateau na biso bo like bo commenter pe bo partager ba numéro biso za affiché bo benga biso pe bo komela biso e ko sala biso kitoko makasi Papi le Prince mbote wa mbote grand pote nini kimi ezali boni yope apa la gaz de ça va en tout cas na luka ki yo bata ebele lelo nzamba pe sur opportunité to kutana merci premièrement de aussi qu'on dit invitation na biso ba abonner na biso à page télévision ba sepel comme on lelo soko pesa on moté et puis ba tutu balinga yo pour déjà ba moni yo en tout cas ba tous les abonnés vont s'abonner et pas yé moko ba bi ka patch la télévision ba bi c'est un patch en tout cas wana biro nanga to banane vraiment kala yebi bo s'abonner pour se rappeler na ba information ya solo ba ko sa rabiloté ba lugi bena ba Papi le Prince ba juillet ba lugi Alexis lubam ba juillet ba moni sem kumba juillet ba juillet bena au Clark ba juillet et la te ba kosibino ah bon na minute bena ngamona ça en tout cas, merci à Binotou, merci d'abord au Rosa Inga Bonaparte. Sans pourtant remercier mon big boss sur le roi de la forêt. Pas autant à Paris. Il y a monté ma maman qui s'est vivement pata. Maman Botaba la Baïdika, ma mère parce qu'elle est un peu la fière. Je n'ai pas dit, je n'ai pas appel. Il y a 4 ans à mère qui va bien. Ote Undertaker la Bengio. Ote Papi le Prince. Ban a mis exaucé la gladie depuis Bayan et Tassini. Bah comment on distingue, mais j'avais compris que moi je vais parler avec Exaucé Gladi. Pour naïb Sabango, Balak Sabana Macron la TVT. Balak Sabana Sarkozy la TVT. Balak Sabana, il y a Yemo Babi Batom. Parce que au moins l'école, n'a compris que banana baza pena na famille chrétienne faut partir ça faut pas parler na bango na pasteur maman Sylvie a pasteur mais comment mino na kati école faut bola ça kabana c'est-à-dire que ça mutema malamu pour ngana tuna baninga o batanga na président na ngawo ranson venzo la disenga na kati ya IEC azo ba disenga ça ni to pesa papa bana parce que mutema malamu na bango ngana ko jamais ko empêcher en tout cas merci la bino Papi le Prince merci d'abord na espace au ba mbibiso à toi la lemba super tous pas tridon makino babi ye ngana benga kaye aza vraiment faut mon international et puis changer mon le temps natala vient nga didenzo pour ça va changer notre ya nini deuxième na mona kaye ta ta no cha deuxième ye na bosali patron de patron babengi Sergi Makila de la monnaie manaté c'est-à-dire la liga kaye merci na ye moko babi en tout cas maman na biso Glody femme de double passeport diplomatique en tout cas le Glody Omogo monitaire na PC Bambote na Yemo Lorraine Manunga en tout cas femme oyo lelo na zo baté beauté na oloba nini pourquoi pas Yemo na Glody Yanga yégoute pas na ego botika pona ko zok sabat pour examiner domaine privé puis na remercier
bato balinga Papi le Prince ngayo nazara ba question ça yo ba réponse ça nga. Très bien, merci Papi le Prince mituna eza ya biso ba réponse eza yo pena lelo oyo biso nyo soto uti kolanda concert mnene au les rois de la forêt ou taiko beta ça fait quand même ba année belé abandé ko se produit sous tena mikili ya poto mais lelo oyo arena Grand Paris et pela ki moto na ndenge osakana te bato basatanda ki teke wera ko ko bimisa ba énergie wana wera ko ko sala plein wa sala ki wana parce que bato baloba ki wera sila wera sona zala suna actualité mais lelo oyo sans vous mentir actualité ça ngam na bino analyse ni ko sala par rapport à concert en ndenge le kaki. En tout cas merci à bato il faut pas comprendre il faut la ça va les banner. OK. Sona so se banner banner ba oui ba tout de suite. Lelo ba ba beta masolo toto ba ke les retours du roi. Faut ba ye bango 15 ans passé à biso beta la poto. De ça mam oh parce que qui combattant et banana na concert na biso. Ce ba se rappeler na 2010 tous ara invité na Fally Ipupa. To beta na New African fête New Africaine na Stade de France. Mukoto sisi concert ndeba menace prise. Ndé combattre banda. Il y a autour de 2010 si 2015 ça fait au moins 15 ans. 2025. Mais Batwa Yebike Vincent il a prouvé de quoi il est capable. Parce que tout le monde parlait que Vincent Basila, papa chéri Basila, mon papa Basila, Redi Amis Basila, Venir Basila. Même Mouto Asili, les autres vendus après concert, il s'habille que c'est international à bord à local. International à bord à local. Parce que quand moi je crois que toi tu es international, tu veux passer directement à bord Nicki Minaj, R. Kelly. Mais toi tu es international, pourquoi tu peux répondre un local? Attends, comment on a? C'est-à-dire ça devoir domicile. Tout le monde a même une vidéo, tout le monde a saigné les bangs, et ça a bien inventé l'histoire en hôtel. Développer et banni autant na TV. Au banni, yomo na kobanda na sobeno. Au big conseil et puis si ba problème entre ngana masanga sanga. C'est toi qui as parlé ça. Mais tu banni problème on papa quoi. Il y a les banga. Na été son bal. Très bien. Le na on va na bo, na va bien tête. Ah. Est-ce que le l'homme mutako beta li solo? OK, Paris Garena. Et tambusi makambu, o epesi makambu, o ngana zaki lelo négligé. Ngana mama bokilo na nga, aiba ki na poto. OK. Mais papa kete. Ba yo te gana bilamba. Kayebi. Zombal, na minzo ndenge to sola na yo. Moi j'ai des problèmes avec Lorraine. Matunga, to sonaye. Abina nga papa voyager teneni. Bagoli nga basona nga. Mais les mêmes concerts wana et apporté biso 280 concerts. Bah on négocie pour faire son habit à la salle de France. Oh. Vous avez volé dans le stade de France. Tous les gens n'étaient pas biso to bana basal. Le stade de France to déjà tout le monde va checker les dates na bango. Na ce concert ya biso à Souka. O ba menaça ba commenter ba bana. Et bana à stade de France. C'était en 2010. C'est-à-dire biso batu ndenge ba boya ki to beta. Ndenge ba fungola ngo. C'est que c'est nous. Et puis quand les concerts là et lobina batu na préfecture. Abi non, je ne savais pas que Mouto na boya concert na ina Zénith. C'était Ouera. Mais la minute on a eu sa préfecture 20 ans on a 3 jours à concert. Vendredi samedi dimanche. Ya Hollande. À Moni plein na kati, plein les bandits. Pour ba tout ba ya na concert ba beta normal. Parce que ça bango teke mais bien na biso Mouta kufa ate. Zombal. Très bien. Parce que tu y a un petit concert, tu satisfais Batou. Tu fais un tour de jamais on va la concert sur les Mamouta Bimi Libanda, à Zongdago. Faut c'est un petit concert ici là. Ce que tu as 3 jours, il y a concert, n'a pas mois en septembre. Très bien. C'est-à-dire que les loyaux, Batou Baï fait un tour ici là. Ce monde n'a pas besoin de voir. Boke Rolonga, actualité à Ouera. C'est autant moi, Moutagana, ma parole, ma beauté. Parce que l'actualité a devenu par bout. La preuve en est Yona no Yamaganti. Mais le Rolukanga, parce que pour l'actualité, c'est que l'actualité a toujours fait chez nous. Moutasila, le loi Sengiyo, ou Yamanga. C'était son combat. Nana Sinchakapache, tout ça, Ninga, Auto Vanana, à la Nanga Tina Kikuti, Nangolima Ventoni, à foutre billet pour Yabaranga. Mais le Tini Moutunaï, pour Yamanga. C'est-à-dire, tout ça là, c'était une élection.
ça va 5 après. Parce que c'est-à-dire quoi? Vous avez compris l'actualité. Ça y a peut-être on a magaté. En tout cas, merci à tous les fanatiques. Merci à la présidente Donna Lille. Merci à la présidente Goff Kisola. Merci à Milankolo. Merci à Yemoko. Yaouli pensé message. Merci à Maman Nabiso. Claudine Kinoa. Merci à Céline Foum de Paris. Allez-moi à Paris 16e. Na Chikito Bangou. Pourquoi pas à Yemo Guimalela. En tout cas, ils ont bien parlé. Et pas Nabiso. Basala et puis Moussa. Moussa là. On a écouté là. PDG Alain Moutaga. Nathalie au moins. Voire même Yemoko jeune millionnaire. Mike Moussissi. Qui mobilisé. C'est ça qui nous a fait qui est la réussite. La recette est toujours chez nous. Merci. Tout ce qui est au compas que concert est bandagi les 15. Tout va bêta qui coûte chapeau va bêta bien. Mais pour battre la compagnie la poto que nous avons un grand événement. C'était passé les 15. Mais Papi le Prince il est là au Pena bandego benga de partout. Abiso yamle biso Papi le Prince tout na enan. Qu'est-ce qui s'est passé parce que tout va s'attendre qui peut bazela kio ba mono na kati ya Paris wana pena ba ya mo aboko fongoma ba Fania Lopez baza ndenga Paris wana pena mama bota Moïse Kini ba ya mo aboko fongoma to yebi pe ki yo poza ki trop sirokin. Mais ni nyango salama ki wana ezaki tricage to elo ni sala ki o se retrouver sous na concert wana te quand même au servi quand même au ranson pendant ba temps ebelé. Bon c'était pas mon temps. J'avais le temps sur la masse privé. Alex Lubamba, tout soir, Nagito Solina, Nisem Kumbu, c'était pas mon temps. Sur les aguitans, Bonga Bamonanga. Fanatique tout basé dans la poto, c'est la papier Zoya. La Zoya de la poto, Osko Nazoyango, na facteur au milieu de candidaté. Ok, Babi, moi, on a souvent pas les rebelles. Kobana, Kokene, le ça fait ça au comité. Peut-être au 20 sur la bombe, et bagité. Mais je viens, dans la pena, février le baquet, dans un gafana, archevêque même le bobo, dans un honorable Timothée Chimanga, dans un Gareth Kumbu, dans un Roger Mvumbi, dans un Yaouli Opélé, le MUTT, le Japon, la carte à Diblin. Et puis, Nakosala, Kaka, Nema, ça n'est pas 20 choses. Yanga Naosala. Ok, Naozonga. Le loba Francis Mundabi, la biso, Fondasa, faut pas mou. Francis Mundabi, oh, le 20 la Bengue, le lot, la Moïse de Paris. Je comprends. En tout cas, Nazoïb, ça MP12, Naïsa Bassima Kinganda, Naïbisa, Yemoko Babi, deux fois, Moutulanga, Kandi tout c'est faux. Papi le Prince yo, Nazoïa Paris, dans son abino, dans Zonga. Mais ça là qui au pas, c'est non Tikaraki. C'est ça qui a passé. Ok, ça là qui a bien, les lots on a ne te vani boye. Ce qui a Tikaraki, yo ngoya mangate, papa analyse après concert. Donc c'est-à-dire oh bah na mundele quelque part les malheurs est bon. Malheur na ngane pesi bon, te bino boya manga. Pour na sabino oh il s'est passé. Mais ça na sagité. Donc c'est bon. T'as un moutou et puis on ne mettrait pas en zambé. T'as un moutou et ça a été au foxango. Il y a un seul moutou au foxango, ça veut dire le Kindo qui est banal du Kounia. Ce moutou qui est Kounia, on dit que Lukamba soit ça là. Ce moutou qui est Kounia, on dit Lukabo Mayo. Mais tant que tu as la force et que tu vas boyer, tu vas faire autour de l'Inga. Il y a un monde Nazagi, et ça l'Inga m'a bêté. Na fani pour n'habiter dans le coca. Joue pas le coca. Non, ça l'ango. Et puis dans ça, du nouveau au bateau au Kansate. Merci beaucoup, Papi le Prince. Ozara yo wana to vana na actualité à concert avant que toko tapena ma solo to ba to sola susu au Italie relation na sikoyo na Sankara de Kunta mais to moni lelo analyse ko sala me belé après concert na landa ki a jeja uti ole kapande ko na biso migene ma ona pesi vembo te wana a déplorer concert wana bo négligé qui est 20 na négligé qui par rapport à Zaki parmi ba invité au pena fa ya za non mais ba bouleverser makambo en plein concert Nicolas podium wana donc a recruter nango abi a CP na mambo basala ki na concert te tango yo ka propos bongo bino bana wenge ko ya ko lela puis ko loba na kombo ya vie zo salonde en tout cas ba tunio to ba ça permet 20 sonner avec tous les sincères que vous dit ba e baraté mais ce que ba toi tout ba so ba fantasy ba 20 sonner ce que fait ba e baraté que mutu ni na ko servir
au père ça va avantage au va relobati ok tu n'as pas le temps papi passe à la télé pour dire oh et les kaki conseil a été toujours bien passé celui le lot il a sali carton et ça grâce à Jan et il a sali carton grâce à Jan n'était pas bon mais toi tu passes à la télé pour raconter oh yo zoluba mais au beau sani ce que tu veux la cause ce que tu veux Emilia tu veux peut-être Jacques Yves Jackie JDT tu veux Bateka tu veux ba musika sika ba kimbangu au moins yo zo ngana na buzuba mais tellement comme ngai na bi tu un bon travail tu es un père des enfants yo betali solo wana maintenant au suki wana pour qui se vient mais au beau sani tu es le seul muto emina na nina a disque la biso o ba bengi lelo morote so ba ninga na ba bike yo ko beta so ka conseil de ta ku yo za na disque o yo yembi o ba tu ba no yo ka ngona ba koko lelo to vana boy to moni e tana na espace ira chomba e ba ma so Irene e mulobo motema ya maître avocat o sambisa bon mena papa na biso to benga lelo azo benga tala muta sambisa papa bemba ta niveau et puis dans la CPI musical c'est-à-dire yo ba yem aussi au yembi c'est to bige ce bill avec un concert mais à yembité héritier concert à yembité chez tan fait rigola c'est ma asaina ndule ya ngwa quitté mais toi là événement musubo monaï à yembité mais yo go du courage ouais quoi qui s'est fait est-ce que mutuna est anormal ou bien ça anormal il ne peut pas ça yo réponse pour na yo Jan mutuna est-ce que ça dans le biboy yo tout apprendre un conseil et si la qui pour actualité c'est après une année déjà mais dis que c'est génération na bana no ba bota bana ba yo ka iska papa yé ay mai mais ba pèse avantage na mon côté mais yo zo quoi qui s'est fait est-ce que yo mon repena na mutuna est ça anormal bien normal très bien mais est-ce que yo ka na même logique wana to continuer kaka akuma na niveau même ya ko dénigrer Bill Clinton na benga Bill Clinton mwana wana ba falaki peut-être ba pesa ba espace belé que yena héritier Watanabe donc ya CP na prestation habilité à CP na prestation ya héritier Watanabe té na kasa wenge pena to ba bloc wana izalaki te mais lelo to comme mona ozo se répéter donc bangona bango ba komi ko swana bino na bino komi ko wela na oji c'est ça nini papa pena ozo ko kasusu ko meteze bino bana té en tout cas avec tous les respects que je vous dois Clark à Otalanga ndé to bana maison mère na ko sotia bisa biloko tango aloba bongo na ba balanda biso pe baloba ngo OK moi na maison mère 23 il y a 4 personnes mais les 4 personnes on a engloué 2 personnes ce 23 va na parler là papa qui la rêve abengaka faire ça commis OK bila commis so ba bi se bila commis faire commis 23 ko ça 3 heures de temps na on ba 2 heures de temps yate pa ba ba bina lia c'était pas Adjan soto yé tomati Adjani 21 na olingae pour ba benga les chouchous les tous les chèques ça galéra ça bino que y en a 4 personnes au bas na matière oñé c'est yé chef papi kakol ferré nabil batanga été tango zo akizebi bi c'est ton ami Adjani akizebi papa concerté mais azana vérité au papel n'ingato ba vérité akizebi papa quoi tabi la kuna poto abage basayina Adjani Adjani bungi na aéroport pas que mena ba oui ba whisky ezaki vérité tolo teyoka bila jija kiye lokola muta ba kuti OK sko yebeta mobale ako pour la té ako tsango wenyeti asona na bi ya bango mibale ne ba benga ye muta ba kuti ngai na vani awa Sankara nazui appel à chef papi Kakol pour me dire que papi c'est ton frère il a bien parlé pour toi nazana voice à président nga wera ai bien Sankara et puis tout l'orchestre balingara Sankara nazui appel Odi Manjaka nazui appui Roger nazui à chef de la stratégie la biso maître ninja nazui à CG Gino Katakata nazui à d'autres pichumchu nazui à papa na biso Sami na bonheur ba do ba bien Sankara
mais ça n'allait passer à la télévision. Et puis, il y a un bureau, il y a ça, il y a ça, il y a un 23h. Pour dire que papi le point c'est un couple et il au bas soumis la débat fort. Est-ce que mon toit nana moi si nana bana au j'ai un débat fort bas soumis là. Soit qui ouais. T'es dans le bana. Donc le bali kambu oyo maîtriser et nous le kuta. Nga oyo kuta nga. D'abord moi nga na yebeti jour na mela bofo. Au départ la première guerre le bali que bas soumis nga na koi. Comment est-ce que tu as fait ce que attends-moi la carte pâte, attends-moi la mort. Mais pourquoi toi tu as tout tenu? Pourquoi tu as bien dit ça ramène ça bien des jeunes? Pour la relation de photo de ton famille, na Willery, na Nyangwe, na Willery na Nyangwe, tu vas na Nyangwe. Na Europa ben MM, ya melara ba les jeunes. Mais na lubanguti. Mais toi tu dis les choses aux ana lukuta na munako. Mais batbayo que la comédie au salaka et bimbe non normal. Donc Adja n'a pas les droits, il y a quoi qui c'est mon nom en Bill. Parce que Bill l'aime beaucoup et ça peut-être que ça a mis mal au bac. Pour effectivement, pour y la Bill, il y a qui t'est o tira na ndeni ma bi mza si bata ko ma bi o tira ko mela o wa nga ondeni o yo yenza bona ba iko se deneni fa ko yana bango o moni ke o ngo ko sa di kambu o bi so to lexa on te netinga na de fasega ya lukuta e bato okay yo linga bata lukuta na linga ngote yo ngo ba sanga ke na ga direct direct na ba pa mona o mabi ndeti yo yebi ke atara tikala ipe bi pa komi ba tidi ba o mi bale bon yebi sai bon o ko me te poan so bi ba o melagite so o kene o ya te poan. Très bien. Et puis il go se doit que bila lobi boé na olukai. Bo sabe vidéo na il go sente to za lango. Ayo retrouver. Mo to lukuto ngo sabat. Ba aji no ba ko so pon. Aji ba ko sarande. Na ba vidéo. Aji ya Alex ba ko sondeni. Caméra na biso ya boga. Sami ana mwindu ya ngolo. Otokota ba benga ngo naturel. Oko sedeni. Poto mo ni biso tu. Oingo ya likambo lukute ko simbati. Actualité ça que yo gafaki 20 ans bomelo moto. Nani ngana bomelo moto pas la conseil. Mais ngo conseil ya bileti ni. Po bila songi lelo neto soano. Retour de bila lelo. OK. So yo conseil la bil papa quoi. Comme ça tombe le moto tika. Très bien. Mais pourquoi yo zoya na ligo ngo comme ça actualité. Pour bon actualité ya nule. O conseil et bati. Ndeti na tiki ba masakara et puis na papi na limisa ça sincèrement na motema na ça ni na limisa sincèrement motema na parce qu'il a bien parlé. Je peux plus parler de Sakara, c'est mon frère. Ayebi on na sai pas na yebe o na sai pas na so bato ba ya siko babu ça conseil na démarrer mutunyo na lo nga page Sakara mais na page mutoya mais ce que biso tout yebi ki to se fallait faire cette ba ki yona Sakara vous avez pena ba pire sentir na loketo mais ce que lelo oyo elo oni esala ibino moko matina ba niveau ba guerre makasi pendant que vous avez bana tata moko quand même guerre na ngeza nga tout servir 20 na sincérité na car c'est va 20 non oh Greco on met o ya minga to 5 tout ça papier les princes sanga de kunta des éléments mbonzo centre-ville na personne makufa sobozi to kana boy Ndebi so dobo so o meki Vincent o meki papa chéri o meki Vincent mon père o meki boy d'office biso to maman balam OK batina ape biso te o ba ko se la ba Vincent batina biso rien to maman na ba guerre mais yo to ça no kese moko c'est le a ngana to gangela ya ça n'a pas gagné parce que c'est le à lobby mabé na compte ya tous les hauts mais c'est le cerveau biso na maison mera webi tozui petit na biso nan oyo nani to bengaka outambandaka l'obesson a servi biso to na ba cri na yepe bo comme na concert mais so ba fing bayaka mais yo sanka vine sou aka pa fali ndengeni sanka dépendant na fali yo mo yebisa biso ke oza mère ami ya fali mais tu as les droits de benga ko fali ali ngana obundele pa 20 mais pourquoi pas na mona ba mapasa bo finga mampata po beta na kesete ba finga 20 ni okoko sala ngoti so ikaka muta maison mais serva nde yo finga ka mais tant que comme a fali yo alarme aussi et si là c'est il y a un quelque chose dedans pour tu peux le
dire mais au sala ngoti ndeta on ayaka kapona loba mama fali nde abimaka po akosela maka makamu c'est-à-dire pour nga to sala ki ye il faut ça bata fali 20 na zavie bino ko ça ya ko ça bino que fala ça pipe ça wera mais puis je peux wera ko tika ba tune ba finga wera ndé ba finga na mo sila moto za lukuta de c'est-à-dire to bi misene na poisa to la saige ye a flatter à 20 à le baral mam to lukuta Zomban, pour ceux qui sont sincères, nous sommes là, papi les princes, nous avons banga moutité pour la fontaine. Quand on a samba na papa chéri na 2002, na double zénith, pour la vingtaine, bakani sanga, mutasan samson magistrat numéro 1, il y a grand message, massé kene kene, ngala papa chéri boy. Sanga samba na, venez sur mon pomme, mon col rouge à président Msouera. Boy bien, mais pas fallu, ou bang la réunion. Quand c'est quelque chose dedans. Il y a un potin à Karanenga Kuka. Wana, yé abîme sa vérité, oya zanga caché pas là. Et si ok. Donc je vois comment sincère envers Ranson. Ayana ngakutu na sala vidéo a fallu. Tu vois sobi balé pour l'anniversaire naï. C'est-à-dire quoi? Biso to linga kayo. Yo peut olinga biso. Tout ça peut na musala moko. Je suis pas là pour dire un ma bé pas 20 pour le musala sanga est raté parce que c'est un père des enfants. Ça ra trois enfants moi aussi j'ai trois enfants. Ça ra ozo ma bé pas na ngati pour na musala. To lia wana bana batanga wana. Mais tout c'est avec à 20 na sincérité. Merci beaucoup Papi les Princes le pena na mtema na mo bimba et sali hitoko makasi na biki ba abonné na biso ya page télévision ba sepeli pena na sincérité na yo oyo otu la kisabango tout à l'heure alors performance wana biliginto na bimisaki yo mona susu Jamaïque ya pesi makam na ninga osakana te nini rolo wa par rapport ya talent ya Jamaïque et puis kombuta la eboaza elenye mais makasi na musala okoyebisa yini Bill Sainzambe ya animation ba tunyo tu ba dépendant na Bill na ba c'est le Bangutu. Ah, tika où? Eso, au bina Jamaïque. Jamaïque est mort avant la maison, où t'es pas bien. Ok. Pour t'apprendre. Tant qu'on a travaillé bien Jamaïque, mouta pouté la bière ya ao. À ça la tête c'est la qui s'engane. Et ça papa la mission personnelle sonné chom. Ouais. Nda fouté là. Aline le boga mouta que non bon Jamaïque avant d'aller pas ndérolé à la kauka. Donc Jamaïque a bibil. C'est le dieu a bien Jamaïque pour baïban. Ouais. Bisa une animation. Batuma de Panane. C'est-à-dire Jamaïque. Si à Betouana, parce qu'elle a coaching, il y a Gitoko. Et puis un homme. Jamaïque a longué tous les couleurs battues en tout. C'est-à-dire c'est un diable. Le roi David pas habillé va coquiner maman monter fallait qu'il quand même besoin de c'est la bien animation bien. Bavana combien d'années na poto ba participer payé ba combattant ba on tout ba comment combattant. Yo moi tena bogi ça comment combattant. Ba wo ba betate. Lelo conseil comment yo ba on tout ba so ba. Faut pas beta ba conseil na ba on. Oh. Bo na poto bicho to kenate. To bini retourner weza 15 ans. So na 15 ans na. Bino va na poto bo ba tu ba ya. Faut pas beta ba conseil te. Mon na kisimba ko bon. Bon, non. Nani Simbi, bon, le roi David. Azanan. Roi David Azanan. Albinin. Il fallait pas soyer. Il n'y a pas un maison, mais pour pas biba longwa. Celui là longwa t'es un maison, mais tant bila na c'est le yo mon ami amtele mo a maison. Roi David Azanan ici. Na biba na o banganan. C'est là. Bana banganan. Bila maison c'est le yo mon animateur moyen. Même ko bila longwa, toujours 5 animateurs. Tabano brigade a été testé. Tozi petit nanga o alemba awa. Kene a été nini. Ozina ni prince d'Angola. Aye. Ozi roi David. Aye. Ozi petit na biso o abana oboka pas faire un solo fombo. Wa utoki ma mikolo pour la Jamaïque. Nani animateur o ya biso nani. Aboka na biso na 7 jours de la semaine. Nani comment nani tombo ya. Et oya Zomban, aïe, Goldberg, aïe, bah 56, na c'est le bakom comme 6. T'as la souciette de bois comme un animateur. Il y a no one qui va tenir ce qu'elle dit, vous allez sauter des longs de brigade à la Bible. Nani, président de près d'Angola. Moi, dans les beaux sacs, qui mandako, babo est comme un animateur.
ce qu'il fallait pas soyer. Il était qui yo ya non image habile. Pour babil balongwe. Tobi la sala oyate. On a vu une image na lobi boy. Tobi la sala maison mère. Et ça la test. Ce que bila kene boyo au sopana. Ce que 6 animateurs au salate. Ce kolo mutu boya. Ye moyen concert babengo papa quoi. Ne va le côté de atala ndoto. Bozande. Ne va bil bena bazati. Ya. Bon yo ye sanga les animateurs à niveau. Oh, ya Kaluja tika animation comme yemba pour la bille. Et bon on roi David Abimana. Babino tala so bo tika bisone to vanda bakanda to vanda rabo ndeti ndo roi David et tadam naye na kisimbi naye soko zaki animateur ya we raté yo moi sinini azabe en forme akolinga yo kisimba bon yeah aujourd'hui succès awera ne moi salingio obo tipe na moi si ya poto bazong so pena na parler na bino moi na ndaku na etade mozalango ya de mukuse na de zorban salingio wa mtema be merci beaucoup bolinga wa sincérité yonga na ko la savensoni na linga na sincérité non ça la surprise la vie. Très bien, merci beaucoup de Sisi Masona biso na Papi le Prince comprenez que yeso bakanda na ye kendaka bon Papi le Prince aussi Sisi Masona biso ba tout ba sepel na yo ba retenir ni na passage no na émission biso mko le poto 6 et puis ba yo ba sala ba bien so ko dédicacer ba mon poto 6 na so pour Pierre numéro na yo téléphone au pesi ba mon poto ba retenir ba samela wa na concert o oyo che wa en tout cas arena Paris wa son nzamba ba téléphone na yo mama service samela pour na bo retenir ka we ce bon retenir bon c'est l'escouade album ebima otobenga mowote après ya ngoto ala événement du siècle bato to balinga Papi le Prince numéro nanga ezala code ya ngai ya mwana nanga ezala ngote ya 243 ezala plus ya Wuli Musheni 97 067 16 44 soit plus ya Wuli Musheni 89 99 57 salon là na souhaité bon retour au pays à mon ami personnel ami de l'école au babena comme Boris Lukusa Auti Londres na pesi moti na Péri Mosengo andia ki États-Unis quel Mosengo petit frère propre mutambongo États-Unis yemo titi Mosengo na ndenge ya Canada ye na Pams na kata ville et pourquoi pas na Dr Billy na remercier grand frère propre Xavier Bem le bobo ba tout balinga Papi le Prince na petit wa bote na remercier Masalanga Alex Ubamba pourquoi pas na yemoko babi fribo makino en tout cas changer wana e baté na o compagnie na bazo benga chaque jour après si ba mote na wana za forme international on va changer forme international na lemba so yana pe kuta biso ya super na pesi na Lorraine makin Lorraine Manunga na PC Bambote pourquoi pas na Glody yang na PC Bambote pourquoi pas na Clark Bambote Makasi bo s'abonner papier yo les représentants valables à panneau solaire à Congo MDD business Fisson Itugu na pays Bambote na JP hein Bakula Babiye Azali pharmacien français JP Bakula grand frère propre ya wa Bakula na PC Bambote makasi le Prince art aussi si menalinga ko pesa na mtu mombo tepe atina nga keso suka so pesa mbota pona tuni keso na fana Lopez buka sa mama botanga aloba kina tuna bo ba mise na bino bakimite na ba danseuse na poto ba mise baye bangoni on so grand ba mise baye soki bato ba kima wana to ko so mo quelques danseuses bakimi maintenant so ba mise to baye mais ba danseuse quand même bakimi ata ko kima eza vie ya mutu sozo sala carrière vino oya so yo yaki pona nina foi o sala copie na yo très bien o yaki na copie na o yepa vention na mema batu poto mais carrière ya vie pour le faire ou ma faire azwa na bata o ki ba poto bila ko mabongo ba héritier bazui tang bazonga mais so yo ba no ki mamon o yaki na copie ko ki merci beaucoup Fana Lopez Bukasa wana pena réponse na yo Papi le Prince a pesi yo je peux partir oui merci Sinao merci beaucoup bon s'abonner massivement bon
like bo commenter surtout bo benga biso numéro za affiché wana pena tozana tosala bino ka musala na bokatsa mama na biso pena Sinta Kapashi soki yeso masi ya Nazareth aumeli ko yazongu lelo ta zongi lobite na yebi to kuta na lisusu kaka na kata chaîne na biso Kapashi télévision nanga inde ko na bino Moïse Kini na bisa bino bo mesana nga pena mikolo toza. Merci na Paradis Boluka kuna réalisation et puis na Sami pena Sami Glory yé mutazaela ki biso na assistance à caméra sans oublier ya Jomu Keba en direct pena quelque part yo na mama Kapashi bola na ngai to kutani na mikolo ezali ko ya. Au revoir. Kapashi TV. Kapashi TV. Kapashi TV.